Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Allô chérie, osanga pinga na telemi ati na babala. Ah, ozoya. Okay. Celui-là. Yo, j'arrive, même si nous sommes pembeni. Ah, mais yo banda hotel msinga na moi. Hotel msinga na moi, oibika. Mende na moni attaque moi yangu tuna bosa na ngati. Le au de 60 degrés. Ça va makasi. Ah, ok. Ça va? Oui, ça va. Tokende ngai to sani tokewa ngamba ose loka yomde wo sa to kutana na chemina mole OK na Denis après tu sais moi coopération mo OK hein coopération na dossier na sko moi staff ka dikaka funa selo anniversaire surprise hein surprise parce que maman Angèle Mbuyabaki ta femme na mon enfant na yo et on a lingaka yo bébé na ngai faut pas sentir que non il faut ça yo oui ah mutakota na azate mutasati mutakota bébé mutasati ngai na yo tiliwa ya galinga mama ya moto ata basalaka okende koyeba te ke mama asakuna tika yana wata kobenga te ya yoyebika ngai na divorce pema yo yebi nayebia bakoki kotika ata tante yeza na ta kotikela ngai yaya yoyebika nde nalinga divorce yango nalingi ke suna bali eza assurance te ntango mosu akoya kotesevoir ndo na mwana mokasi etali yo ngai te nasila fungoleli yo nzela nafungoli motema kasi tala bapasi ezozo yo oki ondimaka nakendaka mbandaka nakende kosomba bamakala na bambisi pasi ya boye esengo na nga otilelanga baparfum wana asolo makasi eske ye mobali wana akosombelanga asombelanga baparfum booteka oke nayoki kasi nayoki ondimi na ndimi tikana yanga tikana ke poto talaka poto na ngwa boyango so na ke poto ta na ozonga na yo bala depose wona yo bala depose ozo raisonner boye soko ke poto okomi na poto changer makambo nyonso ata elambo asombela to ziki sango ata sapato ziki sango makambo tu kende ko changer kuna poto
ozoyoka okoma na poto okanisa ye oyo mpe kobala nga nayoka nga ya na yo nga linga nayebi mokolo yango te lobanga moto nabokola bino te ozwi chance olokoti chance kabo baninga mosusu babundaka mpo balokota chance yo mpe nde olokoti chance. Nazonga te motema ezokobeta nga takataka lelo ji yango ekoki yanga mpe naolala na poto naolala na poto na avion nane nakobanda nao na avion après lobi na ntongo seni okiti na mboka maria esengo nzambe merci yaya nanga ngalinga nakomi yaya aleke ya putu baninga batendayaya okosepela osepela baninga bazobenda basuper boye nga moye obenda super oyangalelo mipiku ya basuper osepela yeya evalo yanga akende sango akotinda mpenza basuper oyo asango oyo badouble temps wana leki nanga botema yo moto olingaka kolia bio bon nano nalobi wana ya mibale yango bamikanda nyonso oke nasi nakangi biloko nyonso biloko nyonso osalaki ya bapondu banini ese ekoti na valise eza na glace ekoti kasi yo moto bamikanda osili na maboko yeba na aéroport kuna so oza na banani est-ce qu'apesi ombonga coup de passe oyo batilelenga $500 nasaba eloko pamba sensa eloko pamba eloko pamba kendo lakise nzela mino wana ebeba abinalingaka evalaka na nzela mino nakoseka nabinga ye nabiki totela toza mpe na fami moko bana baleki bana poto boye nakosepelisa yo yaya Ça va? Ça va, chérie? Bébé, ça va? Oui. Bien? Tu peux les gâteaux? Ah, c'est ça la charge. La pousse pas charger les mains. Depuis, je t'appelle. Toi, il fallait faire signe quand même de quoi exact. La check on a chargé. Président a poulet dans la bureau avec le vous avez moi la mère. Bah ça dit. C'est où? Il faut prière. Papa tozokende nano kobelela nzambe tobondela nzambe mpo nga nabokola bango na liloba ya nzambe tozokende sikoyo tosala 2 semaines. 2 semaines? Oui, 2 semaines. 2 semaines maman. Papa 2 semaines bongo yo kobondela nzambe ya retraite. Voilà la prière. Ba prière mikolo. Papa, il faut que nza topesa makambo nyonso na nzambe. Po soki nzambe te moyen eza te baleki na nga nabokoli bango na liloba na nzambe mokonzi na pema na biso mpe totanisi ntongo lelo bo eza nzambe soki tobeleli ete moyen te toza na ebandeli ya mbula mais sikoyo ndenge tozokende ya boye fo topesa ba nyonso te. 2 semaines maman. Eza retraite te bébé. Donc ma valise donc bon retraite ma valise c'est bien. Papa si tosukoli tokochange ndenge tokolalela ye palinola lesika ya mite oyo na meme eza matela wana biloko kuna totia mopepe te deja basi batia mopepe papa nyonso na mpe eza chance mpona na mabonde yo koloba no bebe ngai moto nazoloba na yana est ce que oyo ya mokilo na nana okosa papa esengo ngai nakanisa nde ye ayebisaki yo mpe soki olingaki tolingaki tokende retraite
Combien de fois on a béni? Il y a 4 ans à retraite. Pour on a dans ça les nez de la famille papa. Si on a mon clair, il faut aller qui nous sera pas à ma bonne. Posez ma maman, ça, vous exactement. Des semaines, c'est trop. Des semaines, c'est beaucoup dans mon bébé, non, tu m'as l'engagé. Où me l'a engagé? Ola ola mugezo kende na. So des semaines, on a beaucoup de téléphone. Okanga te passer aux amis. Openga na téléphone bébé. On voit tout le monde. Et on a checké pas et chargé pour et ça la bien. Et ça plein déjà. Nous sommes le dépôt. Ouais. Non, tu dis là. OK. C'est beaucoup qui on ça. T'es y a un ticket là. Papa ya ko tika siko to bese londe ni. On a sommes le dépôt on tu dis. Nous avons besoin chaque fois nous avons contact. Oui, kanga linga omi. Nous avons besoin de nous Kobosa na pe ma pate. La me la café ni. Na ma paneska café. Na nido. Nido? Ya pousse ya ba sachet bien. Papa somba ni nzanza munene. C'est bon. Ou me la terre. Ou me la terre. De nazo ka siko. Ede linde lende. Ya weza oita. Yani poto au soma ni mimi kiona tu na edike au suba testa somba. Ya ngofuna wele la nakende. Yubika ba mbute ya shamikolo yango ango eza wapi? Ubenga yango te yo muto ose konkela. C'est là, il faut na benga que tu monte téléphone na kosi ça na una ndako. Non, c'est bon. Boya. Sala noki. Yo raté, mais ngai nde na miboma. Libala elenge yango. Est-ce qu'à pour soma, on va en faire ma bonne. Beaucoup de tiens. Donc on continue déjà. OK, merci. Merci à petit nana. En tout cas, kitoko. Kende na pouvoir à retraite on a lobi nzamba opambola kobosana te oyoki oyokaki nde nayebisaki oke poto omonika poto change makambo nyonso eza te kokanisa makambo ya futur. Merci Yaya, merci. Ya obosa na biso te Yaya. Mwana poto. Ezone biso Yaya, ata biloko bakoli. Bakoli Yaya. Baketi bilamba. Ya biso mwana poto. Ye bala. Ye mwaka moni mesa. Nele bala. Mwana kenda sango. Biloko seto na yebise biloko. Biloko seto. Comment ma carte conteneur? Comment na conteneur? Comment il met sa conteneur? Kala awe na comment on a fait conteneur. Et à côté le. Ayo. Sango ki Qui mutai batai ni lo mati api mo. Ah là là, mon tour, tu porte cette écoutez. Et puis la rubine avec la benne à porte. Bonjour maman. Bonjour. Enchanté mon père. Robert, comment on est? Ah Robert. Bonjour encore. Ça fait comment la vie non? Ça qui gagne pas. Ah, vous êtes congolais hein? Ah, tu vas mikolo. Matubi makanisa mikolo. Ah, ça va. On met ton bandai en français hein? Comme il y a français pour être en sous. Faut pas que papa
ya suka baya kolia. Ayebisi makambo ebele pona bino. Yango na ngabi Malembe, ngamna memi yo tikira ngata na kule. Parce que maman bala mo ka po. Malembe. Malembe Robert. Oh. Maman. Boni musala na. Musala ça va. Ça va. Il a salité la première yango boni. Faut moko awa, ko moko penza ko si malade. Oui. Okosiko mama tika na ebisi mo yete babisa bongo ndela ko bomba nzoto niongi yo tio komi na suka ali abwa kisio na pension kene ko fana. Ah oui mo yete nana ile na mama solo to solo la na memeli Robert po azande ko na biso isika ko fana zaki te tout ça na zwa ki to banoza na ipana ngai na ndako. Mais ils aussi mbaté mama mbana mapuna lingite alingite bazua moko ezangatina donc azande kwa zana merde et tout sauver to sungae makanti mabeka makanti mabeso zo makanti mabeso ndeni donc alobi na lelo ko tabina ngabindi ngabimi wana ayo kutira ndako te. Mon Dieu. La situation on est encore peu mikolo ndenge komi. Waite mama. Ndenge komi penza. Soko mizuela ki mukanda te. Azalo mbete mama. Azalo mbete donc sur na otika ndeko ka bwe na balabala vraiment mama. Boyeba ki na Kishasa. Na yeba ki na Kishasa. Non, pour la musique juste le gars simana biso. Siko na talinga biasa kwa vraiment ka ndeko na ngai po na bango pa na bango na Kishasa nde bayibi tokuteni nanga po na bango ba sepeli ozala ndeko na yo mbali na ngai lingite ba malingite ba makambo mikolo bon ngai na sola nano na yo biso mibale na azela biso na kuba Robert bana na salon OK tout droit ka bono ya merci banda to ya mwana nga makambo ko mibile shandinga ke vovanga mutu na biso na oloba no mkongo pe de tiso yeso na oloba no pona nini omoni biso mkongo mono kutuba mais tozala bato musupo ndenge na somo nili wana lobi abaluki ba infiltré bazebele yango to ko banga mama te tu vas nous aller bon côté mon comme on le pont on a bon juste sima na biso na ibe depuis Kishasa na ibe ya wata aza mo vanda na bino bien penza kimia et tout nzamba sunga ika ndezo mukanda na ya OK na Asola sa Congolais penza solo ça va. Asa ko Congolais na biso penza de père et de mère na biso ekeseni na bato mususu ngai petit copain problème merci maman merci Robert oui oh yaka OK na mundi ma télévision wana nazotala yaka kusana omoni ndenge mwana nga memi yo oyo aza mwana na nga ngai nalinga problème te nganda oyo ndenge eza boye bato bazoka ngo na série moni toza na mboka mondele nalingi te lobilobi bayekokanga nganda lobilobi bayekosala boye bato bayaka na ndenge ya secret ndenge ya kovanda ndenge ya kimia donc nalingi te ke lobilobi makambo ezala naza consiste oza na respect na bato bana koya awa uzosala koyoka yango nde motediki nyonso oyo moko moni ndenge ya kotyebisanga na mboka poto mpasi nini ezali yango okende wapi bato baza na balabala soki yazokanga te mbele na souffrir mais yo tala sikoyo kuna na ndako balingi yo te donc soki mpe akoyo kobebisa ngai nalobi kekende obebisa nete mama obebisa nete naosala bongo te naza moto ya ndenge wana te nasepeli po nayaki boyambinga malamu mbala moko ondimi ngai kibia nde nalobi awa mosala baclient baye koservir et tout ça kopesa mama mwa coup de main na ménage na ntongo et tout mwa etinde ezali batindi yo obendi kadi yo noke osali bacourse oye naza na magasin deuxième magasin naza nango wana
Donc, il y a un deuxième magasin, il y a un premier magasin, comme ça, on a à la place, on a l'espace, qui a ta matela, tout c'est lié pour nos problèmes. Merci, maman. Merci. Naïbi Lobo, Pesa Ote. Soki Yote. Olembinga te tala sikoye epai mama olembinga te olakisi kosala yango te parce que oyebinga ye malamu oyebi mpe famille na Kinshasa ndenge tovivaka mokanda nde moto ezonyokolanga boye kasi nakosala nyonso mpo mama adécourage te mama motema ne etutama te mama vraiment naza mwana na yo ndenge omoni awa nyonso bokosenga na nga na kosala oyo yaya apesi ayelobeli ngai na nzela asololaki nanga makambo nyonso mpo na bino kasi ere namoni réalité nzambe azala na bino problème te toyokana nanga mawa boya kaka bomona ekuna inyamo ake wana kumana muna mote shikina bana na ye koso ayebe ko yibe ba bombo na timite ko ni asufu na ndaku ni la Firenze papa Neba boya lingande bomoko takasi bomoko ba Mama Vuandela. Vuanda na yo mama, vuanda na yo. papa na kaboko takasi. Merci. mola ibaza mola yazo luka place au garé Robert oui nasalaki yango pipi la verne ya rouge na ya orange la Firenze bandala bakulera bimisaka sikoyo sabutu bakanda amonanaka te abesanga nakanisa kondongo na dichala mwana na suki na ye matala Firenze Lipati, oyebi mama nga na souffwaki pour la première fois. Bamba babi na mama vanda na yo. Nga na ye na se. Mama voanila. O bamba koloba voanila. Nga siko na ye na se. Nazoluka mama voanila. Nazomona te. Na se na kokoma papa bususu. Kombo ya ngai na bana. Voilà. Donc ça y a code. Non, maintenant to komi anga na gare, mo la ya signaler nga na gare ya koluka parking. Wala ba luka komba ba message ça ba SMS. Souvent malade. Elle va commis quand même. Au moins, elle s'est mis au bout. Ah, quand tu pas ta on a qui n'a été là dans ça n'est pas madame. Ça n'a pas pour ça. Ça n'est pas madame. Comment on est, bébé? Roba. Comment on est? Je suis là. Non, tout garé. Ok, ah, pour ok, n'est qu'on sombre ma salle. Chérie, attends, on a outil dans le garé. Mutu wa mutasengi guna eti fuba pona pona bon o ezangi babatisi ngai na bandana na robe na bobandite to banda mama Voandila la Firenze bon ngai obiki ngana na ngamu papa mama na embakala nazomona mona yo mikolo te baba memelanga les grands vedettes ya mboka na biso je suis là tout passé maman wasuma ezalaka bongo oyebi omoni yaka boye ndenge eza boye komata na ye
mutu nyonso surtout basi ai mama limbisa okazaka ke non basi nyonso bakende concert bazalaka basi na mais non ezalaka bambisi aquarium kaka ah oui mutu nyonso aye azomona azosepela mais oyo bazwaka po babala ye mais bana nanga poza quand même kitoko vraiment atika yo paswa lisusu nani kaka bozokuna mona balabala na solaka mama na bino kuna te andeko na ngana ekisa mama bebiko tobuta bana kitoko somo ni bana na solaka ngana essayer de mama oningisi quartier na biso nani roba yakana nikotia biloko ya kolia ya salaka boye barman basalaka boye baservaka boye lokota nyonso tialaka mama yebisi ngai okodiskite te ozana ntina ndika kuti nango kosombako nzambe na ngai namoni makambo ozosunga mutu aza na pasi me talaka makamokili wapi babuke yeti yo kasi yo muda boya kozaba ya mutu babukie kobuka azana ngopi amuna pompier awa olike makambo bonzaka mabiso kokuta azosala lozolo azana mokangaki mabe ozalaka neti ndeko nakoma lokola asalaka nga ba 2 heures awa elose wana leta yebi biloko wana ti yaka tokoke tosala bambili atala biloko yango binoko fin de fin ezali bolekisi zuwa te Bambason. Yes. Omoni elvala. Vala Malakosi. Ndenge za fun to beta rappeler mo ba histoire. Ngata on alinga ki azalina na 8 ans. Ngai l'air wana 15 ans. Moi na quartier na omona ya zoleko. Kata bombo zwa bombo. Zwa biscuit ozolon. Voilà les loyers. Vraiment. Ah oui.